Bazaïba, betela maboko, betela maman Bazaïba maboko, lokola pe Adolphe Muziku bokotaki ye, betela maboko. Merci mingi olobi que depuis Moziku akenda dollar et mata toyokani. Alors sikoyo andeko na ngai olobi na ngai bokonfirme que vérité des urnes ezali kokende. Ngai na ye awa natelemi liboso na bino lokola président élu, moto oyo bino bokotaki ezali boye te. Olobi na bango soki bameki bakomona. Bandeko na ngai ebobetela mpe bandeko na biso ya poto maboko bango mpe balobi oyo akomeka akomona biso na nzela na ye. Moto moko te akoki lisusu kosakana na Congolais. Toyokani bazalaki kotepa parce que bozalaki mpenza na komanda ya malamu te. Toyokani sikoyo bozali na commandant du peuple atelemi awa azali na bino tokokende biso nyonso elongo. Toyokani bamisusu balobi o vérité des urnes toboka yango na mai. Bondimi yango? Nani andimi yango? Nani andimi? Na ye nzela namoni bandeko balobi na ngai papa Fayulu kaka vérité des urnes bapesi nga mikanda. Na mikanda bapesi ngai bapapier A4 me nazwi oyo lokola karton monene komona yango. Eske tembe ezali lisusu? Eske mpona vérité des urnes tembe ezali? Eske moto akoboya yango? Bandeko na ngai vérité des urnes ezali eloko ya peuple. Ezali ya nani? Ezali ya Fayulu te. Ezali nani avotaki? Nani avotaki? Peuple avotaki nani? Peuple avotaki nani? Avotaki Fayulu président, mais avotaki pe ba députés nationaux, avotaki pe ba députés provinciaux. Misusu bazali awa lokola mama Bazaïba, betela maboko, betela mama Bazaïba maboko, lokola pe Adolphe Muziku bokotaki ye, betela maboko. Merci mingi
tolobi que depuis mozito akenda dollar emata toyokani. Alors sikoyo bandeko na ngai, bandeko na ngai, kolobi na ngai bokonfirme que vérité des urnes ezali kokende. Ngai na ye awa natelemi liboso na bino lokola président élu